Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe tina Dubai mobala leki libongo nelengi ebele bela te bokolia bongo ndumba zwi permis papa lupanga beli libuma keba nyoka akoswa yo nga wana mobala pembe tina Ntseke Banza nga wana ndakala melingando nya wakangi balon tosuka wapi ndumba zwi permis na kafi papa lupanga beli liboma la nga wana mibalo bakabati suka batika la kabango moko nga wana kamya munene engunduka keba nyoka akoswa biso bana mama na ila pesi bino na mbote na bisika nyonso bozali comme d'habitude grâce à Jésus eza na bino etambusa bino epesa bino boboto epesa bino esengo oyo nyonso nzambe bozana ngo posa po nzamba lola asalango amen. Bandiko totso kuna ndiko na biso na pesi bandiko nyonso bayaki kuna kamata bana mama yango wana na lubaka na bino tokotika la kaba kongo ata to swanaka menatanga likambu tokutanaka bana mama ezalaka bongo bosana ye parce que ça vanité na ebisaka bino bandeko na ngaba nini ba kronika ba eloko mususu zala na limite eloko muso talio bia eloko tenatika boye excuse natika bo ngabe mkona nga suka ekozala boyaya vanité totiki noko sege totiki papa sege totiki leka na biso sege totiki yana biso sege tala kaka bandi kuna sipeli vraiment yango yo na pesi vraiment jibe piana en tout cas kamata na pesi pe mes condoléances pa ya baburon pela na pesi pe côté ya bango so famille vraiment ya biologique ya ye sege nyoso ndenge makambu mais botika ne makambu la biloko parce que tout le monde appelle le robot là kuna asomine ba château te kaka mo eloko wana sana ngo ndemanda ko na somina ni ezana ngo pona ba sikuba wela ni na mona ngelo to wela la te ya o go silikati na yebye loko to wela la te na mona loko to wela elo ne usuko yese gen to wela po bo siko bana to pesa bangu ndenge biso to sako sana to so tsape kaka motema biso no so famille ka de loko wana buzoba la bolia lo sona ndonge lupanga bana atikine eloko malunga te bokoboma tsusu na bana botikila bana bino boluka ya bino bozela muta kufa nde mutsima bondo kuwela biloko abato bino bongo bana mama na moneki makabondi kili ba bisenga pe famille sege ba wela bino ba wela na ba ote so ba koyoka na po déjà ça kina ba mes attentes zalaka déjà avant tant sege ça qui déjà ba mes attentes zala o kota tate so lia mingi kota mame so liandi o monika balia kate moni ba incomprehension ezalaki nango lokwa pe ebimina makamba bo eko bima makambu nyonso basanga ba ona incomprehension banda kala seke bano bakonza makambu ka omona msuko tata onte ya lesa ko mama na bango na ba na matete kuna o comprendre e banu ba bato ba yebi o na olo baba yebi ezaki nango moi ba mes attentes moko ezalaki banda kala yango siko eko bima pe tango makambu ebimi ntango bembe pe ndeko na bisa kufi makamnyo se bimi vanité mukole loko kuta kufi bongo yo soko sana ngoni bilo musifo kalande to yeba kite po yo mo somona ki mukole loko na somaka kufi na bongo yo siko mtoko zwangwana oso santite oso mona teke loko mo ke saka clarté o te ya loko ndeko nanga metanga saki present fono lo bakate loko esape yanga eza yanga ya ndeko nanga yanga metanga kukufa to bimsaka eza ya ndeko nanga metango to somba pone lo bakatende ko nanga lokwa ezo somba zoye msumu kumsunga na kozala tena tsikana pone botsaka ta implicité na tanga ko boto ko ya ko welela boyanga na ba 3 plus na ba 12 plus na ba calme na bino ya lokwa ya ba réunion de famille o mona mutu moko calme wana meme biso ba calme ya réunion de famille pone yebi ko obenda mo eloko no kuna yango na esala tina te eza biloko bana soki bo sana ngoni nga na mona ngeloko ona olobate nde botuna nganga biyaya ba femongo ba afrika to koma na biso kaka bongo oyo so somba yebaka ya msusu sala kama yele ote oya bana msusu moko tsana kombo wana so ba ngaba welela bazwi ya kombo wana ona batiki topo na bana so ba usana mawa parce que mbo eza mwa pasi biso ba afrika ya pasi ya mwa pasi lelo te lobite
parce que tant sega bandoko tonga mutazala kite attendez comment to yako soit moi de ça pour bakisa kaka na mutoki ne na moi mbone pa bandoko futi la musique ne papa la pa mayele na ye ayi ko sala loko mais lelo ekomi ya famille babose ni kasana bana tozana mbangwa na mboko ya wana mbangwa eza pasi mingi bana mama na ye pe sikoyo na sola pe lisolo oyo nde matanga na biso elekaki bomoni moi buzoba pe elekaki boiskizanga moi on a ko employer bomoni ki réaction o ba yiko tindi na video réaction ya Blaise Bula concernant yako ndinga yako pesa shibia pesi supena dolfe so na tellement la mte bolimbisa ngeza Blaise Bula na ndenge asotaki wera son badusu na bine badusu na aso to comme na sute badusu ko ese kufa nango bino tsiko bongola musa dusu te dusa wengeza ka sute e kufa kala ndenge ngana mone bino bokoli bongo bino lukute na teli bino musu bino ngombe koli la ebele bela teto kolia bongo ngawana simo poso lobito mobala pembe tina tseke banza ngawana ndena tali ba video na utana ba didi masela ti ndeto koli blonde koli sikobo ngo bimisa sikobo sana 12 ate ezate 12 tu fia 12 ango ezate Blaise Bula toi tu es bien éduqué ndenge ngana yebeli yo tu peux pas faire des choses comme ça et on dit que tant ba ola sanga ngo bona bite Blaise Bula tem sobako Blaise Bula nini wana ndekola yo vous avez passé vos jeunesse bino nyonso na to yebi masolo Blaise Bula ata mabeze Blaise Bula ata mabeze ali busana ni omoni millier mususu sala lo kwa bato bakanisa keza bongo te me yo yebi ke na sepela na yete to na ni Blaise mbote ko sala ni ezali kamba douce te ebimisi bino ebimisi yo vraiment moi terre à terre Blaise Bula na linga ko mingi mwana mama na ngai mbote ko nini nini Blaise Bula biso bangala toka na biso bongo te biso bangala toka bana bako bangala ba te to kola ka bien biso bana bangala olingo biso biso moi fierté na biso bangala boindenge nini ko Blaise Bula au sol ma be Blaise Bula il fallait qu'on pesa mbote obligatoire sina politesse Blaise Bula to koko sa to kuten to ana problème na opia mbote e sansa so boy sansa ngana pesa kiyo Blaise Bula eloko ni omoni ndiye bozaki na wenge wana Blaise Bula leo na loba na yo mutu na mutu esaka lokola ora mutu sa zali so atanga maifasa la ka leader Blaise Bula nazo kosa yote mutu nyo satanga matasa la leader ndiye bozalaki na leader bazalaki so to bosalite mingi bato bando renieka jibe piana na weraso bomi bale wana kakati jamais pas présent à cause de la carte et l'autre et simba kati il faut mutu moko kakaza bon so sacrifier ma kamune belé il faut bénéficier nango bon te bandoko mela bino bambo metala bandoko mela bino bambo bino bosala kawa ako mela bino bambo te ne yazo tala siko pe na ndenga so sala énergie na ye ako longola na côté énergie ni après oyo ko tigala pied bino et kenda ka bongo siko omoni ebimisi bino excusez nga mona ko remplir ebimisi bino kwa bosana maturité nzoko za bien éduqué Blaise Bula omoni siko hiérarchie na bino ko ezokita esa lokola héréditaire bino moko bosana ba makambu ba polémique bongo ba leki na bino bosola yango ezokita et comme héréditaire na kata wenge et comme c'est que bino nyonso ndi bosaki na bino bosaki na bino ba hypocrite bolingana kite parce que ceux qui bolingana ki mbe réaction oyo nigi Blaise Bula sali elingo kozala te siko bino mo bozoyo kana te bongo baleki na bino obokade bongo yokana yango ezokita eloko bolona ki yango no bozoki ote 12 eza 12 te eza ne buzoba na ajo biso ndela moni bino bokoza so na 12 te bana wana lelo soki bano bo cadre ki on ba yem niso ba saba mbula bana bino obobotaka vaona ba pembe na bosana ba komba mibasa ona mibana ngo ba saba promotion suna bana wana
sikoba bino sikoba ko éduquer bana wanani bon pesa bon exemple ni bino o biso to bandoko kota na wenge nzoko bosaki na bino ba hypocrite parce que ceux qui bosaki hypocrite mais les actions au bosali boninga bosala ngote Blaise Bula wana mutu na yo weka ata zana mabe yo ninga ko lakisa ngo kaka te tangu na moni ba video so leka bat bazo loba natani oh ngabi Blaise Bula ya 10 secondes na bako douter bat babila ngabi le cœur de l'homme mutazane mutu sina loba na bino parce que Blaise Bula il fallait pas ça na ebite ezale ki nango nini nga zo monango lokola nini mo loko moko mo che moko to nini moko nini matala na ote loko nini Blaise parce que tu es bien éduqué et loko na des oka musanga na ngala beka ku célèbre Bula leki na yo o na Grenoble na tuninga bi yano Blaise problème ni ko parce que pour na numéro te ngala mo Blaise yo oko sa loko wana te Blaise na vie onde to so kendele soki kako lingo ba ko tsama kanisi o kaka ya kala o bodli kaka o te lika ki jeunesse Blaise Bula ba maladi komi na ngwebele o yeko sala effet so tiki no mo esengwa moki ta o moni ka tang na tali bino bo koli na tali bino ngunu sobi o bango te ba bi bango no ko ba keina ipupa yo pe bongo bango wana ngabi i génération siliko Nathalie Didier Masenga bien Didier Masele Nathalie pe Blaise Bula Nathalie Vadolphe Dominguez ba tunanga nyoso na tepe we na buli vunga bia ba tu ba koli génération et sili siko encadrement ni bo cadre ba bano ba tika disima eloko te libungu tulu parce que loko moko ezakite parce que bosaki na bino unité bosaki déjà la ba haine na bino yango na siko et se manifester tant bobimi boko mikolo Mongo ngo Blaise nani soki wera son babia zwaka ezati lelo esina po mona ke ezana ngobo atandenga sopo lobaka mwese no kwa saka pe mayela ko bongo ko bamba yango baso bamba est-ce que mbongo eza mandenge sa ki sunde Blaise wera so te akoma ko luka ni mo mbongo ne mo banda kuna tonga kuma kulia yango na bino petambo no kozwa il fallait pe wa kama yele mo ko tonga tana babumbu na baselemba lero lelo mbeso lia na bino pe elingo sa mutema bete jalousie siko omone loko siko komo tana mutu na mutu siko komo mona na zo kende na so kota retraite e loko ni na zana ngo omone loko ngo siko boye ko yeba ngo na retard leko na biso to zo kabela bino bambongo banini bango basaki mo mayele na tonga mo kiboba nanga ba pesa mo desa ke akoba saki Sylvain saka mayele bomba mbongo na fokolo abine wera ndika benga kena tsambongo wana yanga na ngototonga azako zala maye bongo bino ba oto ba noko pesa bino ba mbongo to sako bamba bosala ki nango ni nyoso na ifo sala bila na yo so na lobi mabe bolimbisa nga ye bandiko na bana mama na ngato kutela bino musika bolimbisa nga banda lungwa la Ibrato piana ikindaka bongo tozala likambute bina file leki nanga motema na sanswana o 12 te wana sa 24 e kitira kishasa te 24 bakomo lobela bino ngabi non il y avait pas l'amour ezalaki te bosaki na bino déjà na ba haine na bino ya kowela la pouvoir siko boye ko manifester ngona kimukolo bongo bino moko bozama labu te bongo bando bakosande bongo pe yango kakati ezo kita songolo pakala balobana kate songolo pakala bobaswana kate songolo mon bino moko kaka bolo boyeba ki ko lona te mabele ko sakate oyo bolona ki yango bobukiti surtout problème ngo zalaki ya na miso bato bongo eza 12 te ebimi buzobe ebimi lokwa bozala maturité nzoka bato botangi pe belé boza wana Blaise Bula il fallait pas au solo le kitoko na linga ko mingi mwana mama na nga nini Blaise to yaka maboko pamba to kozonga biso maba eloko ni nango yoko koma na niveau ndeko na ya omoni mutu azana problème na yo pese mbote eba no tuna mina yo kaka Blaise Bula alinga tapinga ya akotikana na nini na capacité la motema basala ka bongo Blaise Bula tu es un intellectuel et loko zo sanga biso bino siko kuna sagesse ezo o salamo senga ki akola kina ezo sanga ndi côté kuna yango wana o ni eza wenge tambola te eza wenge tambola te buzo bande mu tambola ka bongo wenge tambola ka bongo te
Bilo mbo tsango neti na wenge te bolo bakote wenge ba blues te buzoba nde ewuti kuna na batu sikobo mbo ko tsango koma blues wane te eza buzoba to sito na tel bilo boza miko bilo mbo ko tatile na ba blues wana na ba azonga na moni bilo ndenga na moni abo kulo ko bataria bozala ki wana batamadaila batamandrande ndenga na moni bilonga batasika basa sute Natala Adolphe Dominguez ya koli dondo lisusa Adolphe Dominguez mwana mama na yo Nathalie na tsenga bokoli akome mutaria Adolphe mutaria mutamadaila mutamandrande na mutasemizet la ebele na teto koliabu Nathalie pe jibe piana mwana mama te aleli sege yaya mutazana mutu na ye bana mama mutana mutu na ye Nathalie vraiment ngavia jiba perdre mutu jibemba mona diminuer ngavia tout est grâce dans la vie bala mama tout est grâce hasard ezate na vie ngapo na ngana moni likambo wana oyo nde ba yebisinga ya ndiko na suki Blaise Bula wana ebimi kitoko te ta mukete il fallait pas opesa ndiko no mbote te suko na azo bino bozoni bo komi boy baba kamone za ki fallait bo sango na ki jeunesse onde bo komi bo esimbite ebimi buzoba ebimi ma zangi n'impact parce que loko na bo ngabo sango tango akina na ki jeunesse onde na moni bo koli boy bo komi na ria na madaila na batanseke banza boza wana tsi kote no se komeli komerara Nathalie Binobu bokoli la Ndumba si permis papa Lupanga beli di boma yango wana nde Nathalie Bilongo mama ngabi bakoli bo bakoli batakala Bilongo de bako natanga bi bakoli ko ngana yiba ki sute ye ngata nani bobi noko simo yo pe boni boyeko yo yebi su Blaise Bula te yebi nani te di ngabi nazo yeba sute ye yaba mikole puse na mona bango kala eza la semeki na nani ale makaba na mona ye kala semeka motema semeki na biso semeki na nga na mona ye pe kala na yebi te so na obosa ne pe suna nzela ayo kanga ale makaba Nzandi Nathalie ngabi babina no so yeba su yebeta koli ngakoli ne babi akoli yo ngatembe mingi boto mona ngena belenge akoli ngabotse be kotsango ya makasi babi akoli tembe be kiti ngabi ka tokoli bakoli va Nathalie ngine bi ngabi bakoli akoli bo siko génération bona batikalia bo former ba nani bo former ba ngana na polémique parce que là, on est outil dans le bino moko. N'est-ce pas monango. Bokadre banana te parce que et c'est le quoi hiérarchie. Ezo kita. Ba on peut bazo kita nango, bazo tika nango, ezo kende kaka parce que bokata ki hiérarchie wana te. Pour tout malamu.